Ok, voilà, ton précis de nombre de mingi, de connaissances, besoin d'avis sur la République démocratique du Congo, qui a 4 points, il y a monde entier. C'est votre humble journaliste, les pasteurs et flammes dans la. Awa, précisément, tu as dit la résidence, il y a frère Nabiso, José Nzika, on a bien papa, ma passa, pasteur, Azana Bana, il y a ma passa, on s'en pesa qui na gauche na ngai nazali na invité na ngai papa mapasa les frères José Nzita au boyebi au bolingaka pe na droite na ngai nazana apôtre Mathieu Lengi. Donc sans plus tarder bonjour frère José Nzita. Bonjour ndeko na ngai journaliste et les grands journalistes et pasteurs et à la ministère na journaliste. Ok, merci papa mapasa Nzambe à Pambola yo. Ok, bonjour apôtre Mathieu. Bonne santé. Ok, merci Nzamba Pambola. Yo, frère José Nzita, les Kamama Bélé, il est à la rage. Bazo Landa Yango, malgré la critique qui peut s'aller. Parce que Bisso, Imbo Kamingi, Batalaka, Batalaka, côté mon pas critiquer. Mais tant que critiquer, mais tant que il y a la réalité, on peut sa raison. Les Kamama Bélé, on sali vraiment, il est à la rage. Mais bateau critiquer à mon mine frère José Nzita aussi les carrières au tir koyemba au quotidien na kamamoki question na autour de Congo nzembo mokili na ndeni nzembo nzambe peza ndeni mo yemba nzambe faut ya l'état. OK, voilà, donc je crois que pour nous sont les amis makambo moi je sais que je suis un homme de Dieu un serviteur, je suis un sentinelle. Donc, je dois veiller sur le peuple que le Seigneur nous a donné. Je dois prier pour mon pays car le bonheur dépend de ce pays. Je dois veiller sur le pays. Je crois, sur la langue, nous travaillons pour la gloire de Dieu et nous voulons que l'obi parce que à chaque fois Israël a tout l'esclavagisme 430 ans on a payé à l'Égyptien et tout l'unité les loups Rwandais bazo captifs tout comme esclaves ya Rwandais nazo yemba lokola patriote. Moi je ne chante pas lokola ndenge bazo kanisa naza na passion na motema papa flamme beaucoup baka. Les Congolais, tous ont deux catégories. Okay. Nous avons des Congolais du sang, oui. Et des Congolais du nom. OK. Les Congolais, il y a Combo, qui parlent à Bango, Makambole Kalamboka. OK. Il y a des Congolais avant d'aller à Congo, à Salaraneka, Moussa Naye, Ebe, Bae, Bonga, et Talagayete. OK. Mais là, les Congolais, Moussou, Congo, ils ont la passion à Bango. Même à Congo, dans mon thème, le quoi, Babiso. Na kokakate na mona eloko moi mabezu sala malamboka nanga sana intervenir. OK. Kana mundu kite nkola pesa na maluka. OK. Ntembo ezali. Na koyemba pour na yebisa batu esika ba bebisi nesika ba bongisi. OK. Je suis là. Voilà, na baimbo kanyo se bozo na biso na 4 points ya monde entier. Papa José Nzita tuni bino question. Alobi nzemba nzambe ezaka ndenge nini? Nzemba mokili pe ezaka ndenge nini? C'est une question oye à poser bino. Voilà, nazo zongela bino et pas il y a papa José Nzita apôtre Mathieu. Oza ko organiser campagne ezana date nini? Oui, campagne abiso ezobanda à partir ya juillet, eza le 28 juillet. Campagne abiso eza le 28 juillet et cause à la dimanche de 14h à 18h. Et thème ya campagne abiso eza pour l'amour de ma nation, je me tairai point. C'est ça vraiment le thème de notre campagne. OK, voilà, on est allé thème ya campagne oyo apôtre. Donc on accompagne toi même morale na apôtre parce que il y a pour l'amour de la nation je ne mettrai point. Très bien. Donc alingi payer à loba. OK. Na côté na ye. Donc la ngana yembi peut-être ye pe azana peso apesa pe maloba la nzambe ko réveiller mémoire ba congolais, ko réveiller conscience ba congolais que tokoki ko vanda kimia te aussi longtemps mboka. Ils en passent. Voilà ce que je demande aux hommes de Dieu. Tu ne peux pas passer tout un culte sans même faire une prière pour le Congo. C'est un péché. Au moment où nous sommes agressés, toi tu es là, au salut culte, dans aussi chose pour offrande, dans aux ongindako. Ah, où a pasteur Andeni? Mboka na yo bazo kufa na mboka, tu es là le coup la sentinelle en mboka.
mais aux autres là à 2 minutes à prière. Ça je comprends pas. Mais il y a les églises qui le font, qui passent tout un culte sans même faire une prière pour lui. Ok. Voilà, merci pasteur. Merci. Ok, merci na Pesimbote na José Nzita de Bruxelles. Ndoi na oyeyo José Nzita de Bruxelles, ndoi na oyeyo frère José Nzita de Kinshasa, donc de la RDC yeyo na Pesimbote na Madolé Lamania héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles. Voilà lentement et sérieusement toujours na apôtre, na toujours na frère José Nzita. Frère José Nzita question zaboyi baba nanga posé aux questions oyo balobi na nzembo oyo yo sali ikama mabele est-ce que ori ko organiser te ou bien ori ko luka producteur moko te aya abetso na stade de martyr? Non comme dans un stade de martyr par rapport à nzembo oyo eza bien, mais je pense que le wab eza rapport na récolte de fonds. OK, ça veut dire loko moko tonto sala konsoronga na kolia mbongo te oyo yepa kolia mbongo te, mais mbongo nyonso tokosangisa ngo totinda ngo pour effort de guerre topesa ta ba wazalendo. OK, bazo bunda kuna balia soki eza bongo. OK, na kondima ko se sacrifier. OK, na beta pour ba wazalendo na ba soda na biso ya Congo bazwa mbongo base nourrir na est. OK, oya ko salango na kokumisa nzambe makasi. D'ailleurs kuna zolukata ba producteur bazala mo mbongo na bango ko ba kosala ke to sala mo ba flash ya banzembo yango. OK, to kabana ba wanto wenze to kabela bato na ba kankumba kansu ya ba soldat. Voilà to kabana ba hôpitaux. Message aux message à éveil. OK, ils ont senga ekoma partout. Voilà, donc so za na mbongo na yo olingi osonga biso yaka on a relié un bon ango to somme ba flash yo moko to sali ba duplication to komo kabango partout ko pesa bato po et éveiller conscience à peuple. OK. Voilà, on est une bonne réponse. Frère José Nzita, question nanga monsieur Isaboye. Na lobi je crois aux na maîtrise il y a RDC. Na lobi pour guerre il y a STC là. Nini to ko sala. Idée nini yo ko pesa pour guerre wan ici là. Non mais au moni na négociation côté aussi matin pour la négociation avantage à côté moko. OK. Souci na bango ezali to négocier pour to pesa bango est comme ya bango. OK. Alors so to pesi est ezala quoi to sala le côté. Pour na biso to sala besoin Congo ezala 1 indivisible. Très bien. To kaba ata centilitre ya mabele ata centimètre ya mabele te. OK. Omoni. OK. Le quoi to kopi ata centimètre ya mabele te. Alors négociation na bango le quoi eza bango bazo mabele d'abord la négociation ko simba te. OK. Donc pour to gagner guerre oyo nous devons être ensemble seulement. Très bien. Bana Congo tout tika traîtrisme. Toute trahison, s'il vous plaît, la combat Yesu. Ma belle aux trahir, et ça ma belle na yo ya bakoko na bino. Au cause en bongo c'est vrai, mais so ba boto liomboka aux angi nationalité. Okendo vanda wapi? Yo angolais te, yo Brazzaville te, yo ka congolais. Parce que ba boto lo ma belle Congo. Au vanda wapi? Tango zo teka mboka wana ba pesi mboka, oteki mboka zo kota basoda bazo kota. Est zo la envahi. Ozomona te ko zo sama be. Ozoteka mboka, ozoteka Congo. Voilà, je crois que réponse dans la yangwana pour nous sabatuke. Nous devons être unis. Surtout za moto moko monguna moya kabola biso et kozalate. Très payé à kozalate. Une fois traîtrise mais ali sous-souté. Et si l'imboka na biso to gagner guerre. OK. Ouais. Voilà, merci, c'est une bonne réponse. Apôtre Mathieu, campagne est le 28 juillet. Exactement précisément où pipé et Gobanda Ernini. Campagne na biso ekozala na matete. Campagne na biso ekozala na matete na quartier Tomba. Et référence eza Wenze ya Tomba. Donc tokozala wana na papa José Nzita. Donc aza invité na biso vraiment spécial. Donc le Kamamabelo toujours. Nous allons parler surtout de notre nation. Vous savez, na kati mboka na biso tozana ba richesse ebele. Mais tozo bénéficier na richesse wana te. Tozana ba cobalt, tozana ba nickel, tozana ba étain, tozana ba cuivre, mais tozo bénéficier na yango te. Mais eza ba étranger ne bazo bénéficier na yango. Vous savez, la Bible déclare que Dieu dira à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés. Très bien. Le problème n'est pas seulement de pleurer. On a tellement pleuré. Mais le temps est arrivé que tout tellement, tout banda koloba pona mabele na biso. Très bien. Le temps est arrivé que biso moko to tellement. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, la parole aussi a tellement d'importance. Il y a des paroles qui se transforment comme
comme des esprits. Le lenge tozo le lara mingi, voilà pourquoi malheur ezo zala toujours na mboka na biso. Et comme ici ko tangu to telema peut to déclarer ba parole ya malamu. Ezala mutu moko te akoboto la biso mabele. Okay. Dieu nous a créé premièrement pour dominer et contrôler notre terre. Et voilà pourquoi tant que toko exister na Congo, ezala mutu moko te akoya a dominer biso. Nzamba pesi biso Congo lokola richesse. Nenge papa na biso José Nzita uti koye manzembu oyo. Donc nous tous nous devons se réunir pour to battre la richesse on nzamba pesi biso lokola bana Israël ba protéger Tikana. C'est un peu ça. Voilà, nzamba pambola yo apôtre Mathieu Lenge. Papa José Nzita il paraît ba pirata qui compte na yo José Nzita officiel. Et ça m'a kindenge nini? Non mais Satan a salé Moussana et il dit que ils ont un instrument d'évangélisation, ils scapent sur côté à Rande Yangoana. Plus de gens abonnés belé et puis ça avantage batala au mingi, batala au peu partout. Chaîne d'Angeza qui n'a plus de 48 000 abonnés hein, je pense. Mais bah pirater Yango et Satan a salé Moussana. Mais ils ont qui José Nzita TV officiel. OK. Wana ils ont sous chaîne d'Angate, beau s'abonner le sous Konate. Ceux qui ont s'abonner, on a créé chez Nasika, on a 3000 abonnés déjà. Donc 3700 et 800 abonnés, j'ai on a 4000 abonnés. Ils ont José Nzita TV. Donc José Nzita TV, dès qu'on a sur le côté, on a Nzembo de Kambamabele. Après, on s'abonne, on like et ça va bien. Donc désabonnez-vous, vous qui étiez abonnés dans notre première chaîne. Vous commencez d'abord par vous désabonner de l'autre côté. Et enfin, venez vous abonner dans la nouvelle chaîne. Voilà, ngai déjà na s'abonnaki déjà na José Nzita TV. Na Oyakala, na s'abonnaki déjà. Donc, je peux désabonner na compte Yakala, beau s'abonner na compte ya José Nzita TV et ça dit compte ya Sika. Jean-Pierre Diongo Pipi na France. S'abonner na José Nzita TV. Azil Moutale, Bananion, so ya Vallée de Bereka, pasteur Vincent Makela. Mon cœur que j'aime beaucoup, Joëla Flageau, s'abonner. Serbivé na Losambo pe o s'abonner. Voilà, lentement et sûrement to komi na biso vraiment na souka ya émission na biso. Je crois aux ali dernière question na ngai pour na to clôturer. Apôtre Mathieu, question na ngeza boye. Parce que le lot to mona na ba campagne. Ils ont ça la mato mona na ba campagne même par-ci par-là to ozala. To mona na ba campagne au mona orateur ya campagne na tindi banvoyer na ye beaucoup no luka batu baya au moins mutu musoko ya wana azana ya aveugle te akosani aveugle ba sambeli pona ya na moni siko na ebite ke na lobite ke yo sa bilo kwa bongo parce que yo na parole moko pire yo sa bilo kwa bongo te mais conseil nini européen na bato basaka bongo. C'est ça la dernière question. Voilà, merci beaucoup pasteur Flam pour la question. En réalité eloko all photo yeba ezaka ceux qui ba vrai baza ba faux pe baza. Ba vrai ba koti kozala ba vrai te ce qui ba faux bazati. OK. Il faut ba faux bazala pour ba vrai pe bazala. Très bien. Ba faux basala ki makambu ya mabe, makambu ya lukuta. Mais biso ba vrai toyete poto sala ya lukuta, mais toye poto sala ya solo. Et voilà pourquoi nous allons remarquer quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Jésus-Christ ne guérit pas. Il y a plusieurs personnes qui pensent que Jésus-Christ ne peut pas métamorphoser la vie d'une personne. Très bien. Mais voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne dans ce lieu que Jésus-Christ est premièrement au-dessus de tous les noms. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ils ont la lettre alphabétique. Mais en réalité, Jésus-Christ, c'est un nom premièrement qui a la supériorité plus que tous les noms. Cela veut dire que amène-nous le nom de ta maladie, nous allons te montrer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de toutes les maladies. Et ça, bazo simba bakisi, bazo kota na franc-maçonnerie, c'est parce que baby secret à Jésus-Christ était. Vous savez, pour comprendre premièrement la force qui est cachée dans ce nom de Jésus, il faut premièrement être le Fils de Dieu. Okay. Nous sommes premièrement des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous connaissons l'importance du nom de Jésus. Torobiki sa batu na kombo mutu kingani te. Batu barobika na kombo ya mutu soki nani te. Mais batu bakobika na campagne o na kombo ya Yesu Christo. Okay. Les gens seront guéris au nom de Jésus. Toi na eloko musu yo sala te. Toi na tina te ya ozwa bato babela ya lukuta to ya na bango. Mais nous allons présenter le nom de Jésus. Si tu es malade, nous t'invitons dans cette campagne. Si tu as un problème, tu as invité yo na kati ya campagne oyo. Viens
et tu vas voir le nom de Jésus-Christ. Voilà, directement la dédicace pour nous clôturer déjà. Et sans oublier, j'aimerais bien bénir mes filles qui me regardent. Maman Frida, que le Seigneur, Maman Frida Kapalala, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je bénis encore Maman Sandy, elle est ici au Congo. Je bénis encore Maman Belbiche, que le Seigneur vous bénisse. Maman Laetitia, Maman Nono, Maman Rose, que le Seigneur vous bénisse. Maman Reine depuis Cameroun, elle m'avait dit même qu'elle sera là. Que Dieu bénisse toute personne. Maman Clémentine, Maman Irène, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore Maman Karine, que Dieu bénisse Maman Sarah, toute la famille Magalae, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse encore Maman Fallon, que Dieu bénisse Maman Maïcha, que Dieu bénisse encore Papa Léon, que Dieu bénisse Papa Alain, que Dieu bénisse. Est-ce que je peux continuer? Non. Je cite l'église. Ok. Voilà, Nzamba Pambola. Yo, Papa José, pesa biso programme na yo ya année oyo. Ezandenge ni ba voyage ezali ou comment? Non, mais on a bon voyage parce que sur le voyage, on a la différente na bateau, ça la balolendo pour notre voyage. Ok. Et créer rapidement on belé na baro balingara bisoté pour ne pas pour mettre des crocs en jambes partout. Mais là on a koloba et tozali na Kinshasa nano. Tozo kumisa nzambe ensemble na bino, bobondela pona biso. Ok. Et salutations à la pasteur Nyonso et na tombo loboko ko sambela pona ba soda au bazana front. Bao bazo bunda ba soda bazana souci ya mboka. Nzambe apambola bino. Boko kufa te ata na lisasi moko ya monguna. Boko kufa te ata na bombe moko ya monguna. Bozo bunda na cause juste mabelo ya biso moko ya bakoko na biso nzamba pesa biso. Le lobby va traverser frontière à moninga azala modi bango bakoti na mabele na biso babimate o nyonso bakoti aba babimate ezala mindele ezala banani lokola si bakoti na Congo bakokufela wa cimetière na bango awa au nom de Jésus na sambeli boye lokola mosani na nzambe pe na zone di mama lobo ekokisami. Amen. Merci beaucoup. Dédicace ezate pas moi sinangai maman Rachel Nzita. Je t'aime beaucoup, maman Mapassa. Maman Mapassa, maman Rachel Nzita. Oui, Bana Langai, Sublime, Grady, Vanessa, Napesi, Maman Mapassa Mbote, Roxy, Annie, Nyakero, Ansel Chilombo, Zamba Pambolayo, Maman Papa Onyx, bébé Nabiso Moukia Outiawa, donc on a pas un ingénieur Nangaza Pembeni. Manzembo nyonso boso kanazali kamba mabe ingénieur yewana salarango donc on nzamba sali okay nzamba otokele miskala mingite ingénieur ayesika na mukili okay donc yende mtasala nga banzembo nyonso boyoka wana okay. Studio na biso moko MC Studio voilà na pamboli ba Michel Melody du ciel mobimba et nzamba pambola bango apambola pasteur nanga Didier Nkulu na mama Malachi église na Mbala pépinière je vous bénis obosani batumi balé Ndoyi na yo José Nzita de Bruxelles na héritier Kasongo na Bruxelles papa héritier Kasongo na Bruxelles et José Nzita na Tomboli boy ya yo wana merci voilà na pesa pe maman biologique nanga maman Déborah na pesi mbote que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse mes sœurs, que Dieu bénisse toute la famille Lengue, que Dieu bénisse aussi mon père Alfred, que Dieu bénisse Machla, Mika, Esther, que Dieu bénisse Jonathan, que Dieu bénisse Chris, que Dieu bénisse Maman Fallon, que Dieu bénisse toute la famille Kabea et que Dieu bénisse toute la famille Mawana. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous protège encore. Que Dieu bénisse Maman Mado, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout ça qui na évangéliste Cédric Makela, l'homme valable. Na Pessimbote, na gérant Joël, gérant Marc, na flotte hôtel, docteur François, na Victoire, Nzambamo, na